la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na chaîne ya Sa TV, nakoleka nanga na chaîne ya Sa TV, la chaîne la plus suivie, la chaîne. Bonjour, bonsoir, na écoute les bino, na pesi bino sa tumbote na kombo na Yesu. Babi lelo ndeza lelo bandeko nanga balobi partager kotisa to yesu ko solo la ko basumo eloko na poko lelo ndeko toloba kaka comme habitude. Ila bandeko nanga na pesi ba mourir na mbote mingi, na pesi ba mourir na mbote mingi, plus bozali na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Babi ndeko nanga na s'abonner te bandeko nanga balobi bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV balobi makamba bien eza kuna na kati. Babi na kati Mabia Star TV babi toza na ba seigneur eza na kati nzamba pesi biso ma grâce ya ko sekisaka bato eza kuna na kati bandeko nanga. Nzambe pe apesi na kati Mabia Star grâce façon nini ya kolakisa pe bato kolamba ko soigner belongi ya koloba mo eloko na kati ya communauté ba ko Angola. Toza pe na grâce na kati Mabia Star TV. Na kati Mabia Star TV bandeko nanga nzambe pe apesi so grâce toyebi suki. Plus ozali bandeko na ngai perike bozo mona okoki ko commander plus ozali to ko posteler yo bandeko na nga zala toujours na confiance na kati Mabia Star TV to ko posteler perike place ozali. Babi na kati Mabia Star TV balibi makambo ebele eza kuna na kati kuna boring ezate. Babi kuna makamabuzo bezate babi kuna neza ba réalité à vie. Yel bandeko nanga ona s'abonner te bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV balibi bokozala dessus te. O pena na s'abonner te bandeko nanga bo s'abonner plus ndeko nanga na za besoin soutien na bino. Oze émission na biso mo ya bako Angola. Bako Angola na lobaka ngo vede za ba congolais na bangolais biso tozaka bato moko. Yo na bindeko nanga yo yebi koza angolais. Oza angolaise, yebi koza congolais, oza congolaise. Biso za bandeko nanga bo s'abonner na chaîne na biso ya YouTube. Obetika Mabia Star TV bandeko nanga boko mona biso wana tozali na kati wana o fini kaka bouton na rouge. En plus aucune na sonnerie place ngonga ezalaka bandeko nanga o fini ngonga wana soki na kati Mabia Star TV tolobi mo eloko za quand même na souplicité yako mona image na ça na prononcer bien balabani souplicité. Vous comprenez nga na nzela mil baso so nzela mil ba de kunanga accent na biso c'est un peu moins difficile na sina le belo place wana. Merci beaucoup na bandeko bozo soutenir Mabia Star TV bozo encourager et kosimba en plus dans un moment que ezoke mena kosimba bandeko na lo monena lo bala vie ceux qui ont na bato ata mi balé bazo soutenir yo na lo zo sala yeba que de toujours liboso. Ceux qui ont na bato mi balé bazo soutenir yo na lo kozo sala bandeko na ngai bazawa na pona ko tombolo liboko ne ko ya te bandeko na que de toujours liboso. Na sengi merci mingi na bandeko bazo soutenir nga de près de loin na émission so kata Mabia Star TV o bazo encourager o bazo tina bakado la star toza na besoin to o za pe na caméra la star toza na besoin pour na moi micro la star toza na besoin pe moi au tierpe ba numéro de téléphone tozo sala tout tout le kilo moi téléphone tozo sala tout moi caméra moi nana moi micro ezala moi moi machine ezala to benga ordinateur ezala. Merci beaucoup na bandeko na likaniso bozo zo nzamba lo la sala bino bolamu biso tozo sala musala moko nde na lobaka toujours que likoni moko epelisaka moto te ezalande bakoni mibale soki otie likoni moko bandeko nanga ezalo tie mazuite baba mazuite bo comprendre pas na accent na zanzela mine soki otie essence satan ndenge nyona likoni moko bandeko nanga moto kopela suka nango okufa mais soki bakoni ezali misatu mine 10 soki likoni moko ekufi wana muso e remplacer peli moto donc moyenne ekufa ezate tango na kuna muso yeke na kopela nyonso to ezo landa la likoni wana oyo ekufaki ekoza sous force etelemi ezo sous moto na asi na lobe loko place wana. Merci beaucoup na bandeko na ngai o basepela ndenge na lobaka. Merci beaucoup na bandeko na ngai na kata Mabia Star TV o basepela ndenge na sekaka. Merci beaucoup na bandeko na ngai na ba critique na bino. Merci beaucoup na ba encouragement na bino na za na bino toujours na kata motema na ngai na bika toujours merci nzamba lola sala bino bolam place bozali. Bandeko na ngai yango na bosani te bandeko na ngai ya kosenga merci mingi na bandeko ba soutenir ngai bandeko na ngai
ceux qui nasali émission natangi kombo na bango te eza lokola mimi lisumu epa nzambe te mais na mimi lisumu epa na bango pe bato bato bazo soutenir nga bato tanga bakomba soutenir de près de loin na moi eloko yela bi sans oublier na pesi Christopher Songo na kata London babi kole eloko mobali o azangaka eloko te na poche na ye vedi soki ya promete yoke akosala bakosala na mona na nga bato mais Christopher Songo te kolome eloko sans oublier bandeko na ngai na pesi mbote na nga mingi balobi mikolo mama na nga eza koyini na kata mabi ya Star TV babi JC Meya boss de boss na kata London babi motema ya Aurélie Meya na on répéter ce combo na bandeko na pa mataza mutu mune na koti na mabi ya Star TV donc sponsor na bisoko babi de boss JC Meya na kata London de boss babi motema ya mwasi na ye Auréline Meya babi mwasi atonda bo épice soko moni mwasi ya JC Meya olobi ke mwasi matona bo épice ba ke ba boss na kata mabi ya Star TV. Merci beaucoup na couple na bino pour na soutien au bo porter na kata mabi ya Star TV. Vous êtes toujours na kata motema na kata London babi des boss na répéter comme na 3 fois. Ngamo na habite na répéter ngo pa matena yebi batena zoloba. JC Meya des boss na kata London. Babi motema ya Auréline na kati ya London. Auréline Meya Madame JC Meya babi couple moko lelo na lobi abupia. Sans oublier bandeko na nga na bosanité ya kopesa mbote na ngai balobi na Gino l'homme à la taille de Jésus na kata London babi papa docteur na kata mabi ya Star TV na pesi mbote na nga lisusu bandeko na ngai balobi Patili Matimona na kati ya France mbote mingi. Sans oublier na pesi mbote na nga mingi babi Yasimine babi petit frère de Jésus ve na nga ya niekese yoma ko Stella Star toujours niekese donc ve na nga niekese babi Yasimine na kata Panama petit frère à Jésus babi lelo bandeko na ngai toyoko beta lisolo oyo eza lisolo ya pasi na mawa mais tellement que tozape na toza pe obligé ya kobeta lisolo wana po ke écoute na ba couple mususu te lisolo te na yokaki bandeko na nga na sekaki me eselenga pe mwa mawa mona fi na biso batu koseka muso ya muto yaka eye na kolela koseka muso yaka epara koseka muso yaka na kolela eza koseka esengo bimise ma misu koseka muso pesa la pe bandeko na kolela muso ta ke oleli peke oleli ma pona mawa ko oleli pona mawa mais koseka o na seka bandeko na nga iko seka ya mawa na seki ebimisinga ma ya misu ye bandeko na ngai bo s'abonner massivement na chaîne ya mabi ya Star TV bokozala dessus te aibi kaza pe na lisolo bandeko na nga toza toujours la bandeko na nga bo benga bo pesa lisolo bo s'abonner bo ke na Facebook na ngai ya mabi ya télévision bo senga ki camaraderie oyo oza nango okominga na message nanga na ko répondre yo boke pe na page nanga na Facebook beti kaka les amis de mabi ya Star TV toza wana tokoyamba bino. Merci beaucoup bandeko na ngai toye lisusu na poka lelo ya koloba lisolo ndenge to mesana kaka koloba soki na pousse liboso ba télévision na bino bandeko na ngai eza kaka grâce o nzambe asali ke nga na bino botala nga na ba télévision na bino botala nga ba fona mina kitoko nga pe na loba toyoka ye pe kuno partager biso nyonso tout tozosala musala moko bandeko na ngai na ye kobeta lisolo moko ya ndeko na biso awa natangi kombo aza na mboko ya London awa bandeko na nga couple wana baza marié baza mwasi na mobali babalana baumeli ndenge na solo na mwasi na bila satanga na kombo na nga Lili Londres za munene moni mingi bandeko na nga somo tapesi nga lisolo nazalaka mingi nazala confiance na batu baza na confiance na nga ya kotuna batu ke olingi natanga kombo natanga kombo mboka bien nasala ndenge nini donc na betaka lisolo na nga za un peu professionnel nasina lo belo place wana somo tapesi nga la star kotanga kombo te betaka lisolo tango beta lisolo biso toza na kato zwa par na biso yango moni na betaka
yango na ye na ngongo bandeko na ngai ya kobeta lisolo ya ndeko na so Lili abi star tanga na okomba Lili me kotanga kombo na ngai mboka te kotanga pe kombo ya mobali na ngai te. Donc na respecté ndengo lobaki ma chérie naza na confiance no ndengo pesa nga confiance nga pe naza na confiance na yo yango moni na ye kobeta lisolo oyo babi Bill Gates de Genève babi ozoyo kanate na kata mabi ya Star TV olali bien commence oyo kanate bandeko na nga ndeko na biso Lili avandi na mboka ya Londres abengi nga apesi nga lisolo ozoleka na kati ya couple na ye nde tolobaka kaka ke na kati ya mabi ya Star TV toyaka mwa mpona koloba mwa eloko abi la star loba mwa eloko tant bandeko bazokoma bacommentaire na bango nayeba ndenge nini nakoki kosala ndenge nini nakoki kozwa décision oyo be ndenge nini nakoki kosala mpona likambo ozopase na kati ya ndako na nga bandeko na ngai natie mpe litoi nayoki ndeko mwasi makambo azoyebisa ngai bandeko na ngai eza pasi mpe na mawa ye na mobali na ye bandeko na ngai sikoyo bazokende basali 8 ans de mariage 8 ans de mariage bandeko na ngai eza ebele tozoyeba biso bacouple eza ebele mpe batina bacouple baproblème eza na bandenge na ndenge mais soki bovanda na moto déjà 1 année 2 ans 3 ans eza ke tokumisa kaka nzambe na nde tozovanda kosupportaka babuzo ba moninga ozosupporte baerreur ya moninga toza toujours na kati esika moko elebi nango PDG Frank Ozi alobi na makambo nyonso tu soki sagesse eza te intelligence eza te nyonso tu tokosala ekozala ya pamba yango na ye koloba bandeko na ngai ndeko na biso Lili wana na mobali na ye oyo tozokende sikoyo bakokisi 8 ans de mariage mobali na ye ndenge abeteli nga lisolo mobali na ye bandeko na nga asalaka na restaurant boyebi bino moko bandeko na nga mosala ya restaurant ndenge ezalaka asalaka ba temps plein asala bandeko na ngai akendaka bana tongo tipo kwa pamba te mobali na ye aza na ba projet moko azosala na Kinshasa soit disant azosala ba ferme soit disant azotonga soit disant te mais azosala ba ferme en plus azotonga donc mobali na ye amipesi mingi na kayu ke asokipe na mwasi na ye mais ti pe lelo bandeko na ngai ndenge ndeko na ngai Lili alobi nzambe nde napamboli bango na mwana te na sepela na langage nde abi nzambe nde napamboli biso na mwana te pamba te moto apesaka mwana ezali nzambe se na biso Lili abi nzambe nde napamboli bango na mwana te na wuta na bavandi na mobali na ye ser Lili mpe bandeko na ngai ye mpe asalaka yo na bi bandeko na lisolo ya pasi mpe na mawa yango nayebi te Fula Mazambi babi étoile ya mboka raya kitendi na kata Paris soko olobani na kata lisolo oyo nayebi te Pati Vunda super bien déjà na kata mabi ya Star TV nayebi te soko oloba nini na kati ya lisolo oyo bandeko na ngai sero na lobi la star ngai pe nakendaka mosala nasalaka mosala ya bakoko ya kero musala bakoko na asalaka bandeko na ngai akendaka pe oyebi musala bakoko mingi soki oza na mutuka te ezalaka mpe mwa pasi mingi bamisala ndamu okina ba maison à maison da mwasi nakendaka mosu ake kuna traité moto 30 minutes apesi mutu kisi bien 1 heure du temps abimi akenda ndako mosusu kuna asala yango toujours akendaka makolo aza na transport te o voiture baza na voiture te mwasi mpe atravers mpe dur na part na ye ndenge aexplike ngai donc na obeta lisolo bandeko na ngai eza monoko na ngai me maloba eza maloba ya ndeko na biso Lili na kata London ser wana Lili bandeko na ngai bavandi temps ebele na mobali na ye amonaka mobali na ye vraiment atravaillaka trop atuna mobali ndenge ni façon ozotravaille trop mais ozokipe vraiment nga vraiment na kati ya ndako te problème nini ser na biso ayebisi nga la star mobali na ngai ayebisi nga non naza ba projet soki na sisi osala eloko wana ekoluka na kata mosala eluka na dimine ba air me bandeko na ngai so totali mingi ya général avant na continuer lisolo moto mbongo aza wana bandeko na ngai atondaka ne mbongo te moto mbongo akoki lelo koloba ke naza na besoin ya $1000 mais akoyoka posa abakisa lisusu
ata 1500 akoyoka posa mbongo ekoma 2000 neti la star bunalinga mbongo mingi soki naza na 100 francs nakolinga ekoma 200 soki naza na 200 nakolinga na bose dire ekoma 300 eza normal pamba te mutu okoki koviva kaka teke na eloko moko boye oyo mosusu 10 francs kamara na 10 francs na olinga toujours progresser. Donc lila yebisa ke obana bike no aza ba projet soki ba projet sili akoluka dimine ba air ndenge expliquer nga bila star mobile ne vraiment à travaillaka dur a comprendre pe mobile ya bike mbala zotonga asalisa ba ferme na Kinshasa me moyebi ba ferme so osalisa pe facilité obongisi osali ndoko ba meme so ndoko ba ngulu asala azu ba travailler kuna futaka mbongo biloka ndengo wana yango bandeko na ngai tonton wana akomaki un peu fatigué de les chances nini ke akomaki fatigué mingi na mbetu po moko sala eloko tonton wana akipaka te tonton akipaka te sero na lobi la star esala nga mingi pasi mingi bandeko na nga toyebi toza ba africain elo na balon beloko place wana moni makambo soki oza ni mwasi na mobali bongo sa neti rapport sexuel na loba bongo sa mo bi fefa la plupart ezalaka mingi ba papa ne mbasengaka biso basi tosengaka oui tosengaka mais si 100% bandeko na ngai basi kaka 20 mbasengaka eso mbali ki naza na besoin eloko be naza na besoin to fefa basi ba bazala mingi te wana nel makelele please basi vraiment bazalaka mingi te ya kosenga eloko wana ezalaka mingi mibali ne mutu basengaka ngo mingi mais ser na so lila lobi la star nazo comprendre te ngani mna koma osenga mobali na nga na mbetu eza so na sengi mobali na nga na mbetu mobali akoyebi soki non zela na pokwa mwasi akomprenaka na pokwa mpe omona mpe ke mwasi abosani na ye ndende na so lila alobi eyo koma na mama bandeko na nga mobali ne vraiment mwasi ayo remarqué ke mobali nazo travailler dur avant si mobali na bi papa muntu yaki poto na koluka oui oza courageux na sepelaka na yo ndenge mibali musu bakina ba coin ba telemi bazobeta masolo ba politique bazobeta masolo ya sens karaté mais yo quand même okena obimi na yo okyo sala na yo passer journée na yo bana musala mobali na sala ka lundi à samedi azana repos kaka na dimanche bandeko na nga bozo yeba musala restaurant eza facilité musala restaurant eza facilité mobile nga sa na restaurant bingo so wakamama beaucoup mo pena kanga ki mo bien te eza na Londres donc restaurant mo ezalaka biz na ndemo osakana te donc mobile na bande kunanga asalaka lundi ti samedi na salaka bande kunangai eyo koma na mama oboye mo peso zo travailler mingi ezala voisin na yo lo baté be voisin na zo baté be monso na zo lo baté mbala zo lo baté et comme na mama bande kunangai o senti ki nzoto lembi siko mobali ande kona biso wana abanoko senti ki nzoto lembi mais tellement que azana objectif mo azo sala na mboka Congo bande kunanga azala kaka ke non il fallait asala eloko wana il faut asala kaka eloko wana et comme na mama moko bande kunangai mobali soka wuti musala ndenge ser lile expliquer soka mobali na wuti musala nandenge mobali nazo wuta musala ndenge azo lata ndenge kaka lataki so alataki jean so alataki survêtement na sapatu na ye mo ba sapatu mo minene mo ba resto faut lata mo sapatu mo minene tant zo na mbetu ka mama ku akoyi na pongi donc mutu azo vanda bazo so na mwasi na ye bazo so na salon des aka que zo solo na mobali na yo ozo comprendre ozo comprendre mais c'est wana azana chance wana te mais aza marié basali 8 ans de mariage
frère na zaka soki bavandi kaka boye bazoswala na mobali na mwasi ne pardon mwasi mobali abandi kongonja na yete so bobenga yango nini na lingala kongonja po comprendre ngana na accent na nzela mino mwasi abandi mobali abandi kongonja veut dire na yete mso na prononcer bien te mobali abandi ko gonfler donc so baswala na mwasi ne kaka bo mobali mbama abandi mobali mbama kao alali tanga zolala bongo mosa abila star omono teli mobali ozoka nzoto nanga pe mwasi pasi de l'essence nini ke ba besoin nanga mingi mwasi mobali azokokisa ngo te mais naza marié batali bana ba mona nga marié mais ngambo na kata ndanga na mona ke naza marié te naza célibataire to na mona lali bon na yoki na nzoto nanga moko pasi na yoki li epe mawana ndinga zo travailler et yo comme la maman go boy mwasi ayebisi mobali na yabi papa mona lire ozokende a lire oyo yango moni ebomaka mingi libala a lire to okende boy a lire yango moni ezalaka mingi ndako ezala na kimia te papa na mama baswanaka kaka likola comportement boy oza na wana caractère bien mais ozozwa mingi ta na ngai te ozotsanga mingi ka te bandeko ezala bien soki oza na mobali na ndako aotya oka esala mwa eloko donc mobali wana atiaka mwasi ka te ye kani eza kaka mosala so auti mosala ye ndaku so bandi koronfle esili c'est tout ntango mwasi ayebisi mobali ayebisi mwasi ke non ndenge eza wana nga moko nayebi nakomi nanga presque na suka ya kosisa projet yango naozela kaka mota mo yekoka bongo nayeba ndenge lelo nakokosala bandeko na ngai balanda mabi ya Star TV yabi bandeko na bosabone masolo tobetaka awa eza masolo moko ezofungola mitu na biso eza masolo moko ezopesa mayele esika mninga koyaki motambo ngana otokola yango te nasi na aloba eloko place wana mwasi ayebisi mobali abi non ndenge oza wana il faut otekanga ka te mobali abi natya oka na sens nini bino boyebi bapapa soki aninga aza na tor esika moko ne bamataka ya batata mosusu nasi na aloba eloko place wana ayasi mwasi ne oningi natya oka na sens nini nabala yo deja nalongolo mboka Kinshasa balangage bo comprendre naloba mwa eloko ne batata baloba donc mobali ne ayebisaka bongo nalongolo deja Kinshasa nayano deja na mboka poto siko natya oka ndenge nini soki mobali mona bakolinga yo te ntango mosusu nanga nabengiso na poto te ntango nabengiso na poto oyo bakela lingaka yo mosabi oui olingaka nga eza responsabilité na yo kobali mwasi na kina nga kofa na Kinshasa te yo rapoto ozongaka ekosalama te yango osala ike nga na ya obengisi nga eza devoir na yo mobali so asalaka abila sa buta to swana mobali na monoko ne suka alobi olo aza te na komikitisa bake eloko azosala normalement alire ezokende soki aza souple te bandeko na ngai omona eloko oyo ememaka badega mingi na ndako ya mabala yo nalobi Willie Church koloba nini na lisolo oh please botya bacommentaire na Facebook na YouTube ekosala mwa bien nayebi te pacheli matimono koloba nini na lisolo oyo etake yo mobali nayebi te Kisangala de Bundes neti soko koloba nini de Luxembourg neti soko koloba nini na lisolo etake bino bapapa moso na lobi bandeko na nga la star tosonaki mingi na mobali yanga butu mobimba keso na otyo à l'aise te kende pa moto mosusu atyo à l'aise mobali ayebi te kafungo déjà porte na maloba na ye moso abi ok oyebisi nga soki na otyo à l'aise te nabima libanda papa misa te merci na langage na yo mwasi ayaki bongo abeti kara esili akebaki olala abi la star eleki mpe mo ba une semaine mo ba 2 semaines abi tosalamaki mongaki moto awuti mosala ye basololaka ta alambi mobali aye azwi bilo na cuisine alie abi bakomaki couple ya bongo na kati ya ndako nini mobali azocomprendre mwasi ata moke te bandeko na ngai eza mpasi na mawa soki boza ba couple
couple mosusu azokomprendre moninga te moninga akokomprendre moninga te ezalaka mingi mabaku mingi. Sœur Lila Abi la star tosali presque une semaine tokeba 2 semaines presque 2 semaines etuni biso plein nalambi oyo atoki biloko na alie na mbetu kuta za mutu mwa akipaka ne kutu nga te wana kutu mwana alobela kutu eza parce que akipaka na ye kofefa te. Mais moi c'était malingaki mobali na albi non likamanga ko kotika ngo boye te ifana te melango abeleki mikolo asali mutu moko netu babosa na vanisi mobali na albi papa on se leke ba discussion to bosana tela ndako netu harmonie eza te. En plus toza na mwana te nzana na pesi na mwana te oyo keza te keso ko betinga kara na ko so na tela mwana beso na beto kara yo ko so na tela mwana za te. Monte ke biso moko tozo mi pesa pasi. On va pas comprendre moi ça bien que papa me zate so na ba mabe limbi sanga sort et tout ça et si ba bongisi. Moi ça bila star na kanti ke to bongisi ke mobali akoki ko comprendre ngai. Pas à monter malanga mobali a comprendre raté. Ce ka bimi akeni musala bimi na ya lundi à samedi. Dimanche ku bande konanga eza dimanche moko ke eza ki mobali apema ka soka vai na ndaku. So azotala télécommande ndenge asimbaki télécommande na ndenge pongi kozwa ye na ndenge pe akolala akokende kana télécommande boy abi soki na lamusi mobali nanga na kiti te akolala wana kostuka déjà 6 heures ebetele likolo ya mbetu leta abongama kasukola akendeka mosala ekozele na salon bandeko eza pasi nama abi mokomosi omona kaka ye amati likolo ya brosser abi mokomosi elamba alataki dimanche yaka kende nango musala akeka na douche abrosa sukola kite fatigue da mobali akoma alemba nzote lemba ye na musala mobali mazala makasi lisusu te nzote zo répondre te moi ça va sur mobali na tuni papa problème nini ngana sana na posa na il faut que nous fefa mobali abise problème ezati na uti musana na pema bongo to matalikolo to ke no fefa bozo comprendre terme to mate YouTube na bana batalaka bana ba 15 ans 18 balanda mpenga quoi mwana na yoki bon seng na biso Lili ayoki bongo abi OK problème ezate moi sabila sta na kepe li douche na kyoko bonga na kyoko sukola na so bana nga OK ne na mati likolo na mata su likolo te et pendant na okitasu na sete yo mata kaka likolo mo ba bi te problème ezate na zo na Hollanda news. Na minute la bande ko na ngai moi sabi la star na kepe na douche ne zaka ke okobungisa nzoto noko sukola abi na sukoli na bonga mi pe bien abi la star na ataki pyjama o to benga ke pyjama ya sosa wiliki ngabe o pyjama ya sosa wiliki to sikata mwa muke magasin de cela passe moi sosa wiliki ne azalaka aza déjà ready to so ngoli chasser déjà bokati kati likolo bokati liboko bokati litam wana lo pala ba marié. Donc moi son allé dans la pyjama ya sosa wiliki abila sana sukoli na lati déjà pyjama ya sosa wiliki na mitanda mina za skoyo mobala ya katanga soki pe linga kingwe c'est pas linga pe na bua kama litoni na baka misa pape sepele azo zelaye ba koma boye moi si pe alala moi ça suka boye 2 heures abi oh problème nini boye lisolo za moi mulayi ya mais bisana beta ma lisolo pe sunga ba papa mususu asko bo 2 heures moi ça qui te zaidi na fatigue wana abengi mobali na téléphone mobali wa yamba te atiki na tongo nango mobali ala muki abi akota ki même pas la chambre la star mobali tanga coach akeka na douche a brosser a sukole longi loka pe ma elela kite a sukole longi a brosser mobali ki bongo abimi tant mobali abimi a kesiko e musala tala bande konanga au premier témoin que nazo mata abi ko nezaki jeudi vendredi pa mobali ke pe musala donc mobali alali na salon lisusu nzoto ko lemba kayo lembisi mobali nzoto mobali zo koka lisusu te makambe belé na ndaku mobali akomi fatigué abila sta mobali nga komi fatigué na makambu nyonso na minute na bande ko na ngai c'est on a bien avec mobali nta fond la porte akangi porte ndo
abi na tana yoki bon na vandi na mbetu abi la star na bandi ko lela na lela nga moko oreiller na nga moko témoigner ma ya miso etondaki na oreiller abi oh problème nini mobala comme ba mari de nuit oh benini mobala zokima nzoto nga na tike na nini oh babinga nini na pyjama boy mobala bi azomata mobala matite akomi na problème bien nini mwasi elekisi mwasi akibongo pe heure na etange ekoki ba 12h la star na bimi na nga musala na ke musala nga bakoko taw na yeboye na ina ndaku na kuti mobali na nga na pese pe mbote to se pe tolie ata senga excuse ezate ke madame limisanga pa na art lobby ndenge ezali na zaki ya kolemba mosabi la star na tiki mobali bongo lobby mosabi akokita bi la star pose kangaki ngai posa ko fefe kangi ngai vraiment ikangi nga parce que mobali na nga balanga na yoki posa na ye ayebisi su mobali na ye naza na besoin na yo mobali bandeko na nga ayebisi su mwasi nazoya mwasi tembaka biki baseli mo batan ebele bazofefa te bazosala so barapport te akomeki so mobali ayebisi azoya bikaki mobali na nga mpe na posa ya kosala mwa eloko wana na mata likolo mwasi ake likolo bandeko na ngai abongami mpe amitandami lokola soso awiliki me azela mobali boye mobali mpe ayaka te mobali alali so na kiti bandeko na nga nayebi te soki tokoloba nini na problème oyo nayebi te bandeko na bozolanda mabi ya Star TV bokoloba nini na ka oyo na couple oyo yeba bandeko bosabone masibo bopartage botia bacommentaire boaime ekosala biso bien makasi nayebi te na répété lisusu JCM ya des boss na kata London okoloba nini na kata lisolo oyo mobali abi la star et mon sabi la star na vandi lisusu nesi mobali nanga naza na posa na yo ngano il faut to mata no nzela moko moi c'est insister ko to mata mobali ote nazola na information yeka information alandaka moi sabi ok toza biso mibale biso mpe tolanda news moi c'est pas utaki musala zele kame pe akolemba mais moi sabi singa la star fana kitana sena matali ko na suko na kitina sena zele pa to mata na yebiso nzela mako so itakoleka na pongi teme ki musala sala makasi ke pe na sala musami akotambola koyana ndako bo senti ke makolo vraiment lembi yo abi nandenge pe na fana na kiti na ebite soki ngamu na balako ronfla avant liboso na ye be ye muta ronfla ki liboso na nga wana nde na yebite ne ko suko kaka bona ba 4h nde na osuka nga na kata na kiti na ki bongo na matina nga likolo na chambre na ke kolala mukete mobali pe amatake pe likolo ba ke kolala abito eloko moko to sala kite to fefa kite ba ke bande na mbo yebi eloko na za soko sala ngo moi mutu feza moi okita quoi nasi na lo beloko place mutu feza moi poser feza na moi kimia le beloko place na teke ba mari mon sa habité mais que dans les mains cerveau elle est déjà bien été fatigue abi la star to les 15 na pongi le bilongo pe to kipe musala to yo zonga to vandi sko na kiti to sepe na bana te nasi mbana na posa na yo auto mata likolo moi ça sont bani combien de fois yo ebisanga ki to mata likolo yo o mataka na o likolo te lelo so na kiti to kusala na kiti so ki na tapi to kusala kaka na tapi na ça na besoin to mata su likolo te combien de fois ebisanga ko mata likolo na zoya na mata likolo na bongama o mona pe boye na ote yo na ebite dadi lenda ce que le bani na lisolo na kata France okoloba nini etake papa tia ko matin on esala bien teme yo le ba mo eloko na yebite bandeko na ngai babi pati nzambe madame dauphin babi mwasa tona be épice okoloba nini na problème oyo etake yo mwasi na yebite ba bonne na nga bozo tala nga bokoloba nini na ka oyo mwasa bila star bisi mobile de longa no to sala ata na kiti ata na seto ko sala
na minute na bandeko na nga eza pasi na mawa mwasi bavandi bazozela aozela mobali mobala bi ok problème eza te faveur eza te kene zo esui likolo mwasi ba mati akezo esui likolo ayebi ke nga lelo na mobali na nga biloko bidia bantu tozofefa na sala ngo kala donc mwasi na plaisir wana bilelo vraiment nazofefa nasi na oloba eloko place wana mwasi mpe azo mpe esui atie esui na makolo azozela so mpe eza na kiti so mpe eza mpe na se na tapie bango moko bayebi so banga basala ndeni bake basala bango na mwana te basaka bango mibale ekomi na mama moko bandeko na nga mwasi azozela mobala akotala news kuta esilaki te mobala abanisi koronfle bandeko na nga lisolo moko eza pasi tena oki ndeko mwasi azoyebisa nga osanti ke douleur ya mwasi abimisi ngo epa na donc ase abimisa ngo mpa azala libere yo bindeko nozala lisolo moko eshoka yo bengama bi ya Star TV tokolobela ngo bimisa mopepe ekosala yo bien tena ndeko naso lili abimisi mopepe abila star na bika na swano te moloba mwa eloko na se défouler pano na loba ngo beta lisolo papa basala bo batika abi tozala news boy mobali na ye abanisi kongonza abanisi ko ronfler abani ko ronfler ah aningisi mobali papa Mosa comprendre te abi au juste eza nini mobali akomi na problème azwi AVC kota se kuna obinde inonga nazoyeba te parce ba reportage l'équipe mingi to ba lelo a reportage ngo lobi aloba lelo lobi basala yango te est-ce mobali akomi na problème te azwi AVC na sete bininga mosa nazoyeba te Mosa abi nazola msa mobali papa lamuka nganu foto sala nganu foto fifa lelo Mosa abi la sana lele mobali azobise so kitanga patola yeso ko matomatine za makasi za ulemba Mosa abi lobi nini quand ndenga na ebisi yo naza kolema naza fatigué soko kitanga pantalon yo moko kitanga pantalon soko ko mata yo moko pe mata ngana za fatigué Mosa bila star na mona ki on dirait a beti na kibota moko abi na senti nzeto ma be makasi kati na nga comment mobali otofai na yeto okene 8 ans yango yo azobisanga ke na kitse pantalon so inga mona komata na mata yazala makasi te bandeko na nga si alele abila stana bani kolela ntango nazolela mobali kota azoyoka nde ata makelela kolela wana te azoyoka na ye ata makelela kolela ata azoyoka makelela kolela wana te mosala bila star na mati likolo ta mati likolo nakenda na mbeti naki olala jour anga lobi mobali fa bana musala 12 heures abila star ngapela bana musala 12 heures nakita na se ba 9 heures mobali fois azo ronfler ngai abila star mawa fois mobali azo ronfler obité vi oyo eza vi mo malamu to na omela kata couple langa na minute wana moi sala mus mobali mais yo zola la tisco 9 heures ok musala 12 heures on a teka alarme nanga na la mga 10 heures juste on se parle bien sala na ko sala 10 heures juste pas alarme la raté et les mobala la muki et puis mobala la muki la star sokola kité mobala na pas sokola comment il passe ko sokola passe ko sepsanga pe comment passe début lo ko le mobala ngi comment passe abia mati lukolo a brosser nandenga bimi akosa traîne yake musala natiki bande konanga tie yo koma na mama ko boye bavanda ki samedi mo boye mobala wuti musala ye bazosola kaka bazosola kaka moi spécial asala ki ndenge nini basi be bazana mayele na bango ba technique na bango ayoki bongo bakoye na mobali na ye
tant bavanda mobali na ye mwasi abila star bako banga mingi nakayeki mobali na nga mosusu azwi AVC kota C mais nzoka ezalaki azalaki nde na AVC te fatika mosala nde moto azolembisa ye abi kame mokolo wana tosalaki na santi mpe ke ezalaka asali makasi te osanti ke kimobali na ye aza mama na makasi nasi na beloko place wana aza mama na makasi vraiment kipikiri te mobali aza nango mais nzoto akoforce mo bafizi nzoto mo bapompage makasi asalaki yango te mais kimopikiri te na ye eza vraiment na ye boko comprendre ba mama na mitu wana esili bamati mpe likolo bake kolala seko na lobi la stati na bengeli yo lelo na moto mi mama bakonfirma oyo na ye na betoli lisolo oyo motema na ngai ekomaki na kilo na biti fai na defile fai na loba bapapo basala yango bayoka na minute tozoloba bandeko na nga mwasi oyo tozoloba na minute oyo baza te na mobali na ye baza te de l'essence nini ke ye na mobali na ye bakabwani na sens ni bandeko na nga likolo ya occupation ya mobali tellement ke aza occupé mobali tellement ke aza bis azokipe lisusu mwasi ne na ndaku te pourtant nzambe apesi bango mwana te donc mobali azwaka su temps ya mwasi te azwaka soin ya mwasi lisusu te mwasi alobi la star ne na ministre nalobake toza na ye te bandeko na nga sala nga pasi etake mwasi etake pe mama na yebisi mama nga bipa mama ole ko mema ngo vite fait bongo ke bozala na ye te mpo na nini ovolisaki bamikolo te oswaa na bango abi la star nayebi ke bavine mo aswaa na bango natalisaki bango mais elukeli nga makambo oyo makambo foye na nga mpo na nini nazoyebisa bango ese bango bayebisa biso makambo na bango abi ekreaki baproblème mingi na kati ya ndako mosala bi yango nalobaka te abi eske bozana bapaster te ya koexplike bapaster bakambi na bino ya église oexplike problème oyo mokambi na bino akozala na moi maloba koyebisa papa koyo kochange abi la star mobali nanga kumakama nzambe alingaka te église kutu na bimbula nini akenda te mbula nini akenda na yeba te sikoyo eza na yebisi paster akoya na ndako anani ayo opesa mobali nanga toli akokende pa nani yo na minute oyo naza na nga libanda donc mobali aza libanda bandeko na ngai yongo sero alobi aza libanda oui comme si pas kozonga pe na ndako so mobali a changé so mobali azwi décision so mobali alobi ke non na minute na dimi ba era musala akomi ko s'occuper bandeko na nga mo be re bo sala mo teme to na mboko a poto mwasi na mobali biso to zalaka busy le ba ko za mwasi moko travailler to lingi nzoto pamba o déranger mobali no er no surtout le ba ko sala raté mais muto asala bandeko na nga force ne zala raté na semaine mo ko beta msu deux fois bo beta msu lundi samedi bo yo beta lisusu nini nzoto elemba biso misalele kama kasi meza vraiment te keza ko beta ka lundi mardi mercredi jeudi 4 fois par semaine ezebele pamba te papa bato sala makasi ba mo ba sala makasi sikola makambo bandeko na nga tena ka lisolo nesi mo sala please luko so anatala pasteur na bino pasteur na bengisa bino lokola mobala mi libanda aza déjà na signe ya faiblesse otolobaka bo comprendre na accepter na nzela mini tant so na sonyo na koko nzima makambo so bo sa pasteur na bino akoki ko changer c'est qu'on a bisinga bila star na rosala ngo merci beaucoup na tolo pesa na rosala yango parce que azana tamo ya faiblesse donc nous ça koyo bisa etoli akoyo parce que on ngata perdre yo na likamu ezanga eza na sens donc le ko za mutuna makolote bandeko na nga suite fait na bandeko na nga tokoye bango kaka biso na yo robeta ngote mais akoyo bisanga ki mobile na ya changer bi a changer te et le tolo na kati ya lisolo oyo na kati mabi ya Star TV bandeko na nga ba papa o bozolanda nga bolinga nga mingi na lingi bino pe mingi
pamba te ba o bele ba ta ba fan na mes amis ba papa ke ba maman ba papa boza presque 1000 o bolinga la star ba maman ba sakara 20 o ba sipa na la star donc ba papa boza na linga kabino makasi c'était que ba papa o bonora biso pe biso valeur moni makamusu ba papa to linga raté ba couple biso de la ka ba couple moko ya komata kokita eza likamba pamba ilikamba mukie no maso totali li conjugal bande konanga eza esika moko ya ba argument te eza esika moko ya ba discussion te mbeta libala bande konanga eza esika ba discussion te ke mobali o koma mutu mo komi ko prolonger ba ke avo bimana mwasi na yo bosene mo biloko bosene mo bifefa o komi ko prolonger mo ba jour te le na osala te na osala lundi na osala mardi na osala mercredi mbeta libala bande konanga papa eza esika oyo eza esika justice te ke boza na juge mo azana le mbeto siko ezana yo karabino bokoma odixé te na osala bote non bozo sunga te bande konangai eloko musuto kanga so bandoki raison bandoki toko teke ndoki akoti no le musuta biso moko elo muso koko bongisa bande konangai ekosenga nango prière te mayele noka sagesse na ma peso bité et si ko fana bongisa likamo no bongisi pe foyene pe zo pe normal sans coup ba cho maboko sans coup ba prier pour na yo sans coup troisième personne a ya pesa yo conseil bande konanga ba papa bosa botika tala papa na koma olala ndeka uta musala ndenge pala taibila ne pa olala ta mosa ezate ba papa mozo tala ngoza ba couple boza wana biso boza ba couple et lo kongo c'est la combien de temps na mbeto o comment prolonger le lobby mardi mercredi jeudi et lo kongo c'est la combien de temps o pona resepsa mwasi na yo conscience no peut bi peke tant auto salite umeli conscience no yebi et lo ko combien minutes bande konanga même pas 1 heure du temps. Même pas 30 heures du temps, il y a 30 heures du temps, il y a kita mata, il y a nkoro, il y a nino lapin. Mais mouton il y a lapin te, il y a nkoro te, il y a kita mata te, il connaissait même pas 30 minutes. Moins de 30 minutes, pan. Dans moins de 30 minutes, pan, les kamangwe sili. Bande konanga, ba papa bozola na biso, bozola mabia star tibulinganga. Tolinga teke mbeta libala ekomesika moka justice ya kosamba nyonso tu toke no kocha lelo prolonger lobby ba papa to boite to luka mbongo mais concerne na kopesa bino kata mabia star TV soko sala musala salaka musolo biki ozo so temps pe ya mwasi sosa na bana te zo temps ya mwasi zo pe temps ya bana net musala ba restaurant papa na zo pesa otoli sala ngota lundi à vendredi samedi dimanche opema musala restaurant bande konanga facilité bana hôtel maki na cuisine oskola basane baki kalungu eza facilité. Merci beaucoup bande kozola na Mabia Star TV bande konanga bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV ba papa za na caractère wana botika prononcia ka ba papa belé na poto bozala ba nyongo ya basi na bino ya mabala nyonga nini ya mbeto ya sexe ta parce que papa oyo c'est na celui-là lobby combien de fois mobana la kai combien de nyonga za nango siko ba papa boni bazana ba nyonga ebele ya basi na bango likola ko fefa ba papa boni bozo tala ngai bozana ba nyonga ya basi na bino likola mbetu bo prononcia kaka lelo combien de nyonga koma na ngwa musuba 6 mois 5 mois tant suba 3 mois nini busy ka musala occupé ka musala zo travailler trop o komi na nyonga ebele ya mwasu na ndako ba papa conseil nazo pesa na kata Mabia Star TV o ebi kazana nyonga mama. Ça fait longtemps. Au fait faka mama te nini likola bizu na musala nini likola bo occupation mo o kambo mo o travailler lundi ti dimanche be lundi ti samedi tala pe musala nzo sane musala ba restaurant musala mo ka dire futa nyonga mama foot ba nyonga mama papa no sto tala ngobi kozana nyonga mama pour metaka mama lelo lobby tokocha lobby kuna bo foot ba nyonga biso bo foot ba nyonga mama na sina le belo place wana
Merci beaucoup famille, merci beaucoup bandeko bolandinga, merci beaucoup na ba soutien na bino, ba s'abonner massivement na Mabia Star TV. On a s'abonner te bandeko nanga ko zenga te bo s'abonner na chaîne na biso ya ba Angola, vedi ba Congolais na ba Angolais, biso tout ça mutu moko. Na sina lobi eloko place wana. Merci beaucoup na bandeko nanga openinga bouquet suki, oningo commander periki na botaka periki bandeko nanga, place nzo zali bandeko nanga to ko postero periki na yo na bo pété nyonso tout. Merci beaucoup bandeko bolandinga, merci beaucoup na tana bino bozui. Nzambalola Asabnu Bolamu, merci beaucoup Nabana Massina, merci beaucoup Nabana France, Allemagne, Mboka ma Belgique, Obolananga, partout en Allemagne. Merci beaucoup Nzambalola Salabino Bolamu, Nancy Tomonani Mbala Yassima, pour s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV, Babi vous partagera, Babi et ça la moi bien, Babi le Mabia Star TV, à côté les mains. Dans cette vidéo, il y a à côté les mains. Bye bye.